Bonjour, 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 bandeko pe balingami, ya chaîne Nabino Oyo bolingaka mingi, chaîne Nabino Oyo mwana muke me azomata malembe malembe, et chaîne Oyo bino bokomi kotia motema puisque yango eza ko informer bino ba information moko o eza sûr parce que tozwaka yango na ba source, parce que vous informer eza devoir na biso. Dotomoni ndenge makambo ezoleka na mboka, makambo epesi mobulu, nungu ekoti, mbutu, donc eza koyinda, batu nyonso mboka eza koningana. Lokola tokolo bake mboka eza likolo ya krik. Mboka eza likolo ya krik po na nini po mutu nyonso esika azali, o ayebi ke sa simba, asa liana ni njoku. Ya mboka ya ba Congolais, muto nyonso ayebi ete sa alia simbiriki. Asaliana ni gazelle ya ba Congolais, place bazali bazo lenga. Na siringana yo tozo lala, pongi me bango bazo lala te. Komi opesi mbwa jongisi na nyau lobi na kokite, yo moko mpuku mema makambo. Si kostoka komi na mpuku, soke komi danger. Po ba nyau bazaka likolo, mbwa zaka likolo, mais soka lobi ke abandiko sokola maboko, apesa ngwe pa ya mpuku pa lobi ngai te yo moko mbwa oyebi makambo na yo, donc kamata yango. Donc komi lokola mbwa asui mbwa na mikolo. Wana ba information sûre ya ba source, ndenge baza wana bazola lati. Donc makambu kabund alobaka ke kalate bokozo babwa tu mwana mbala na yebaki déjà et sika nini bazo kende. Balobi que gouverner la politique c'est anticiper. Gouverner c'est anticiper. Donc ça veut dire que Kabound azalaki déjà dans bason ndenge nini makambo mboka ekozala lelo ekozala lobby. Yango moni tout ce que Kabound makela chaki ezalaki ya pamba te parce que ayebaki déjà et sika nini bazo kende. Maswa ya fachi ezokende côté nini. Ezaki déjà na kati ya mai to likolo to train ezaki déjà na rail bayebi ke kokende ti wapi bayebaki pona minute tozolo babandeko nanga ba congolais ba congolaise boyeba ke en tout cas maswa ebandi kozwa mai nde balobaki le navire est en train de tanguer Titanic ebandi kozwa mai bako sabido te na ba façade ba déclaration en façade ba osala alukuta o likolo boye me esika baza na fond na bango makamna ye ko yebisa bino eza na source sûre vraiment bango mo ba yebi place bazali baza ko ninga na nde baza wana donc masua o Titanic bango bakanisa ke soto tiango na mai e ko kende ko koma partout masua Titanic o ya bango FCC e bandiko dzwa mai et bandiko kita, et bandiko dinda malembe. Maintenant, karaté kozala sauve qui peut, puisque tango eko kota ke est submergé. Et kota est submergé, kota nyonso pena na kati ya mai. C'est là où maintenant bakoluka baboué de sauvetage, batu bakoluka banzela nini bako kende, mususu nzela mai, mususu nzela soki ya bapumbwa bakoma bapumbologue, na yebite ba musu bakoza bapumbologue, puisque ba avion pe loko leza te, mituka ezo kende pe bakote ya musika te, puisque ba barrage eza partout, na yebite soki ba okende ndenge nini, peut-être na nage, be bazala pe makasi ya okati sa fleuve wana. Na minute oyo eloko yeli biso koso wana bino ezali ke Amida aza ko krake, Amida mwasi ya ex Dirkab aza ko krake na ndenge mwa muketi. Bandeko na biso tozana bato bazana bango babola o bango bakomisa babola na Congo na si bada shege banani bazola la mwa pongi na bango na mwa ndoto bababa lobi ekozala bwe bien ke kosala mabongo te me bazola la tana mwa ndoto pona nini parce que masua eza ya koningana Congo eza ya koningana bazoloba te bazozika mais bazopela te pour l'instant moto ezo bima mais bazozika te pardon moto ezali mais bazozika te mais bazozika siko na kati ya mitema na bango puisque moni vérité vérité eyaka nango balembe bokosa sekoya mangu tokosi tosalaki boyi tosalaki bukangalozo lelo tozomona ferme ya bien soki ferme nini yango bapesi kombo oyo ya bango wana na Kingakati ezo marché très bien. Pendant nini ya bango marché très bien mais bukangalozo marché te ya bukangalozo ezaki ya l'état ya mutu nyonso
L'État koyeba ndenge ako gérer yango akotia biloko ndenge nini po population se retrouver. Ya l'État et marchate mais ferme ya bango ya privé ils ont marché na ndenge ya mukete. Biso ba congolais kola tozaka na biso pe bazoba tozobeta maboko. Ori totala to mais pourquoi ya mboka esalamate balia mbongo mais ya privé salami. Les Congolais ne posent même pas de questions. Congolais ça ne muta trop de sentiments, yango mboka na biso zo dinda po na ba sentiments eleki trop. Ba fana kwiti bazo dindisa mboka biso nyonso na ngai, biso nyonso. Je ne m'écarte pas. Biso nyonso ba Congolais, toza mabe puisque tozo dindisa mboka sans le savoir à cause ya ba sentiments ko beta maboko. Lelo tozo mona Régie des Onzoka, à sa fongoli ba pompe ebele na Kishasa. Ba pompe Régie des Onzoka sali ba raccordement mai na ba mapangu nyonso na Kishasa. Partout ko leka lelo mai ekomi na kati ya Congo. Eza façon ya kotiola. Pourquoi mboka neti Congo eza soni partout ba katina sina mindele bozo finga wana. Bazo seka biso. C'est vraiment une grande honte. Et ça, honte, il y a honte. Mboka tonda kita, mboka eza na richesse. To community, vraiment na bassesse. To kiti pena na likolo sommet, to kiti na mabele, quoi. Donc, ba kiti si pena Congo na mabele, ba kiti Congo na mabele. Et gouvernement et les cas qui pour 18 ans bossali ba ko chama ité maïsa na magana poto ce sont les recyclages ba mayoto sokolaka ba mayo nani yango ekenda ba récupérer kana ba toilette ba récupérer déchets ba chebo e mayo wana bazui et zongi na ba traiter yango zongi na ba robinet mais na Congo to ba mayi boni to bien mission wana batu balobio ba fingi biso yango batu muso bazotala te balingi kaka ba bêtise biloko pamba mala biloko ekotonga mboka batu balingi yango te na minute na zo bisabino eza ko yinda ndenge bolubaka ba jeune balubaka yindation ya kosakana te na makamba ex directeur ya cabinet ya Félix. Pourquoi na lobby ex directeur puisque batu bazo poser ba question na net a démissionné ou bien balongola ye Fachi Bonabwe. Bah, rien n'est fait au hasard. Et quand tu salama ki bongo po basani, po batika ye, ba vandika. Toko kota na kati ya secret diable te to ye bana mutema ye Fachi, to ya président ngoma kamni azosala. Biso toko ko ba président te to yebi, ana ba timing na ye ya ko respecter ye moko yebi makamba azosala. Dans la minute ba source, ba pesa biso ba information parce que ko informer bino. Ezalaka, ko informer bino, ezalaka devoir pour na biso. Na minute na ngina lo bino ke et yebani déjà mutu a ko remplacer Kamere na niveau ya direction nani et Berang azosa na ye nani intérim c'est pas lui qui sera parce que yepé je ne sais pas peut-être à cause de la paix plongée dans kacha makambuana. Bon, Dieu seul sait ce que zabongo te, gloire à Dieu, ce que zabongo oya salika kamabe a lié biloko bataba congolais a fa futa yango. Pour Congo eza ya biso nyonso eza ya bango te ba bota mari papa na bango ebisi bango ozomona wakobanda watikuna ya biso non mutu moko abota mate ba ebisa yo moni ko banda watikuna eza ya biso okebwe eza ya mama leki na biso okebwe ya noko non mutu moko abota ma ba ebisa ye bongo azati dans la minute o eza ko pela na ninga osakana te Kamere risque gros puisque nani Amida a sopie ko sopa na ninga mukete Amida tango babengi po bayoka ye déjà ça na chance batiki nanu na bien batiki nanu po batalia za mama na bana balingi na bazwa yibo yembala moko te c'est vrai ba mama bana pe bele bazana bolo kwa makala mais baso continuer ba enquête na bango mais na moment oyo Amida biloko yake ko bimisa ezane tia teki mobali na ndenga mukete Amida ke koloba alobi na ba source boyebi batu ba temps ba kota kuna batu pe bazala kati bolobo quelle source mais batu bazala kuna bato bazala kuna bazape na ba famille ba yebani pe na biso to yebani pe na bango peut-être donc pour vous dire que nani Amida a teki Kamere na ndenga mukete Kamila wangani alobi ki apesa mobali na ye conseil tango mobali ya bandi ba makambu to bo amona bambongo bandoko ta boye bambongo bandoko ta na ba compte moi c'est atuni ndenge moi sinyo so atuna mobali mbongo ezoko ta boye ndenge ni ote t'inquiète pas tozo gérer tout ça bon aboy
bon aye komona bambongo ekoti na compte na ye mbongo ebandi okota na compte ya bana ye mpe afongoli misu abi dongolo meso mwene abandi omona me azosalela oyo mokuti parce que les pacificateurs, aza pacificateur tabi, il y aura la paix, t'inquiète pas. Tant qu'on va dire qu'il y aura la paix, bah, maman va toi moni paix qu'il y aura la paix. Habiti kana kangaka kamunokuna ta la papa et yemoko les Rambo, les grands Rambo, les quadras, il m'a comme ni au sala. Donc ça l'opération na donc cela veut dire que maman wana ateki mobile la nenga muketi. Ata bate karape mobile yopi. Yo mbongo leo okomi ba fondation pamba ba construction ba jet privé ba bona bana ba belle sœur ba petit frère ba petite sœur donc ata kutu ba yibaka Kongo ango hein ata ba yibaka bo yiba botala te Kongo ango ezaka ya bino donc bilanga na bino boko yiba na bino ne bolingi atata bozo yiba bana mususu na otela bino image ya bana moko botala image ya bana na botala par rapport au biloko bango bazo yiba botala état ya pauvreté babenga vraiment dégradé ya bana oyo bokomona. Cela veut dire qu'ata ba yibaka bozala pe ata na motema molamo. Celui qui donnait des conseils lobby lele oyewana moko bazui la main dans les sacs. Balbi présumé innocent. Présomption d'innocence ezali. Mais quand il y a les faits, bah fait bandi komona na malembe. Ce qu'ils ala ki innocence kaka ya solo. Ndekone wana. Si réellement kimi ndenge pour makambo net biso toye makambo ngo nyonso ezaka ya solo ti. Bon, est-ce que ndekone wana wa kimi o balobi bakangi Interpol bakangi na Brazzaville, soi-disant bakangi na Brazzaville. Tokoye baka vérité, tokoye ba suite nango, tokozanga ko informer binote. Soki vérité ezalaki na likambo ngo te, ndekona ye wana akimi pona nini? Parce que quand tu te reproches de rien, sozo se reprocher na quelque chose te, ba bengio yaka toyoka yo, okende te pona ni donc. Qui se sent qui se sent reproché, azon se sentir reproché dans quelque chose, yangwana, et bon, asala nini. Akimi, babi, quand on veut maintenant, ce qu'on dit quoi acquiser nani, na mbwana yo, on dit quoi acquiser nani na quelque chose, ou quoi acquiser des rages, que mbwana nga azobe la rage. Voilà, si tu veux acquiser quelqu'un, ton mbwana yo, ou l'obanini, azana rage. Voilà, le peuple qui est là maintenant, il commence à s'acquiser. Oh, kuna sali boye, oh, a sali boye, sali. Mais toi, tu sais que la baji ba sala musala na bango. Mais ce qu'on yo amida, o teki mobali, atabate kara mobali. O lia ki pe na kati wana. Bon, comprendre si comme en bukofia lo baki ke, amida alela mbongo o saranate, à chaque fois babanda ko swa na mbali kuda na lupango na bango, puisque baba voisin, na kofi, bako swa na makamusute mwamba mbongo. C'est qu'amida na mwamba mbongo, aza deux fois te. Ma amida na mambo mbongo aza malembe te. Ya botala so botali parcours na ye JB Didi Kinwani akiti na nani les pacificateurs. Les prochains toyebite. Ceux qui ko craquer ne wana ko tinda divorce apakata mbango toyebite mais tilke asali makambo ba sala raté. Il fallait résister mais bon devant la justice mibeko eza mibeko dire Alex dire Alex, babi que la loi est forte, la loi est ça pour namutu nyonso. Dire Alex, la loi est dure, mais la loi est dure pour namutu nyonso. Cela veut dire que Amida a koka quitté na pression ba juge a lâché mon balabi na pekisa qui est azaro lingate, nazaro pese toli ayoke na lingate absingake. Nous sommes sous contrôle. Bolanda sikoyo parole wana yo lobeli pa ba juge ke nyonso mobali na yo alobaki no que tout est sous contrôle. C'est que makambo isa salama. La preuve tomoni libanais a zongsi 37 millions. Directeur il y a Robank a zongsi 35 millions au caméra pesa qui est parce qu'à tekaki déjà poké a panzaki poké kuna. Donc eloko eza sikoyo eloko nini nani amida craqué pour yebi que tout ce que oya zwaki na ba société oya lokuta ya fongolaki nazola kisabino pe je crois c'est bon monaki yango adresse ya société oyo mama nabiso amida asaraki donc na siège ya société wana botala boseki bobi Congo baloka yango
baloka yango na nani na yo nanga nde toluka Congo yango tokomi koluka mindele baya bakotiela biso mai po biso moloko ya tokoka te tozo koakize toujours bamindele oui toakize mindele qui veut tuer nde balobiki wali koboma mbwana ya koakize des rages de bako bazoluka baboma mindele liwa moko ya pamba ya ba innocent mowei bayibaka c'est vrai bango bazoko pousser bango mais bango pe baza tellement lâche bazotikela mindele porte ya kofonga mpo baya bakota bayiba na bandako na biso to na ndako ya bapays na biso mais non tosala siko ndenge nini na place na bango tozwa ta premier ministre moko ya Suisse aya po ya kotia mai abongisa banzela asala bahopito ya kitoko lelo oyo tomoni président nani pardon ya conseil ya Angleterre ya Royaume-Uni Boris Johnson azui maladi tonga to se plaçant qui qu'on se faire soigner na maman yemo ben oui fallait Boris Johnson qu'on se faire soigner na maman yemo mais or to ebe ke ko sala mate il s'est fait soigner na mboka na bango pe na hôpital public akenda même pas na hôpital privé mais bisoté mais non poto kende babisika musute c'est des dépenses inutiles to créer babilo kwa bien na mboka na biso po epousa ke to sala ba dépenses inutiles te mbongo l'état evanda poto tonga mboka génération akoya sima basala ne sengo basepela donc voilà Amid a craqué pas autant les mauvais exemple au Jamal basali bazong simbongo l'état akomi komona ke ye pa zwaki azala obligé azongi sango mais ce ka zongi sango atambolika na 323 hein, na Mazda 323 voilà de ceux qui va récupérer mbongo wana azala obligé bandeko atambolaka na Mazda 323 Mazda 323 eza nima koloti ba congolais nyoso batambolaka nango eza 323 voilà donc likambo eza ndenge wana Amida a lâché mobali a craqué a lâché mobali naï lola lâché mobali maintenant etikali ba juge malembe babimisa bapanza poke tabo panza poke toyo kaka condamnation soki ezala ndenge ni soki ezala ndenge de façon que epesa leçon na boba mususu ba Holanda sima na yebisa bino ke bato ebele basala la politique na Congo parce que politique ezo futa bien mais mbalo yo na moni politique ebando futa sous bien te. Au prochain numéro toujours sur BTV3 vous informez ezaka devoir na biso mombu na bino na pesi bino mbote partout esika bozali Zamba reconnaître baoyo balandaka biso et mesika azali alandaka biso tozui Alexis Chikamba alandaka biso tozui Ibrahim alandaka pe biso merci voilà donc bo balandaka biso mbote esika bozali ope bakoti na kati la chaîne na bino te bokota kokota eza façon ko soutenir biso na bandeko bazoko bunda ko luka moi quelque chose ba information pour na ko informer bino. Quant à moi, merci encore et au prochain numéro. Toujours sur BTV3. Merci. Au revoir.